Mbote mingi na balandi na biso ya Tatangunza TV biso yo toye lisusu bomo mesano eza wabino Kainda Muto Mogwanyembo Lumande na ye lisusu pona kopesa bino biyano na oyo elekaki pe na oyo boza kotuna na kopesa biyano ngai te na kopesa toujours na wabino momesano Tatangunza nde bongo toye lisusu lelo pona kopesa lisusu biyano na mituna o botuna lisusu ebele toyambia wa mituna na ebite soki kama me toyebi kaka ndenge topona malembe nde bongo toza biso nyonso awa mitema koza kobabila tozoyeba te tozokende wapi tokosuka wapi mituna eza ebele nde bongo biso toza kaka na nzoto kasi biyano ya molimo eza na bakolo nango nde bongo tomesana koyamba oyo ya bino Tatangunza aza wana mpona kopesa bino biyano nde bongo toza kosenga na bino mitema ezala kokita nayebi ke botinde biso mpe baeleme ebele nde bongo lelo tolobaki tokoloba mingi te kasi tokotiela bino mingi baelema oyo bopesaki biso mpe bokozwa biyano epai ya Tatangunza bomesano tobandi bongo na oyo ya biso Tatangunza boni yo mikolo oyo namoni pasi na pasi ba question Tatangunza boni nano nzoto kati netumba boni ingeta mopanzi sango ya biso tata Kainda Muto Mogwanyembo Lumande ingeta ezali responsabilité za mukomba ekomona tango na tango to banda koloba na bayindo koteya bayindo kasi lolenge toza kolingela basaisir epesa mola te efoti na bango te po tobotami na mateya pe na réalité oyo mopaya a imposé biso yango moni ete mosala ezala biso makasi mingi koleka nete na molimo surtout toye na bosolo ya tata mokeli na bozongisa moyindo na kiboyindo na ye eza œuvre facilité œuvre ya rétaction ezalaka makasi mingi yango babikisi bayaka kosala matondo kasi kati netumba nde tolobaka nzoto kolongono tozobunda etumba oyo etikaki mama Kimpavita ya Kimpavita etikaki ya biso mfumu Kimbangu mobikisa bayindo pe ya biso basantu balongo to bakoko tokoba biso bakitani bango tozokoba etumba oyo mbula to mbula te kozanga to kozwa nzala to kotonda ingeta toyaki kobundela bayindo na lolenge o tata apeseli biso likabo to bongo eteni ya molimo yango toza bongo conscientiser bayindo tozonga na kiboyindo wapi ile santé to nzoto eza kolongono tozokoba etumba kino suka te matondo Tatangunza na banzi tokokende molai penza te tokobanda na elema ya liboso Tatangunza tozaki elema moko awa ewuti na bandeko na biso kaka balingi bayeba eza boni likambo oyo nde bongo tokopusa na mwa moke mpona kolakisa bino oyo elema wana eza kolongama kaka awa nde bongo Tatangunza akopesa biso biyano. Depuis 2 ans, chaque jour, les médias ne cessent de critiquer Donald Trump. D'après vous, pourquoi ces partisans continuent de se soutenir? Parce qu'ils aiment ce que Trump représente. Ils aiment son côté mâle blanc, hyper agressif. Mais ce ne sont pas les hommes blancs qui vont diriger le monde. Ce sera les femmes, les personnes de couleur, et les hommes blancs vont connaître des temps difficiles. C'est comme les dinosaures. Un jour, ils vont disparaître. Et les dinosaures, quand ils ont disparu, leur cri était très fort et très agressif. C'est ce qui se passe avec les mâles blancs, riches et en colère qui dirigent cette planète aujourd'hui. Leurs jours sont comptés. Matondo nasi bino moko bolandi lema oyo Tatangunza commentaire za mingi te kasi mwa motuna nasi batu pe bakotuna yango est-ce que bokutana na mutu oyo po toza biso nyonso awa na kati ya mboka ya États-Unis balobeli Donald Trump bokutana quelque part po koka koyebisa ye makambo azoloba po yango nde olobaka mbala na batina pe ya émission na biso nde yango wana nayebi te soki oloba ndenge nini ya matondo Muta Muto Kainda Muto Mogwanyembo Lumande tokokutana na loposo pembe Muta Muto wana sika nini ezake ngonga na ngonga moni bango batangaka basigne titan moni bafandi na komela moni ya fandi
na musique et na ekobo publicité moinda fandili na futilité wana azola kotanga signe d'identité mokili ezo traverser période to komi nango et aza incapable pamba te batiki ba religion étrangère oyo essayer les lectures ba fausse lecture yango ekangi ye amono lingi mokili e comité ingeta ba dinosaure babunga ndenge moko alobi zaki cri makasi bagangaki etozo kende etabi basi ba homme de couleur azobela moto moindo bakokamba lobi moni ezali oyo to utaida koloba toloba kaka moni donc reconfirmation ya mundele et to pesi mbongo te to pesi le te ya reconfirmer oyo to lobaka moni et to comme na ngonga oyo et pouvoir dirigeant ezolongwa na Occident et Occident akambeli bongo na États-Unis parce que ce sont les Européens qui ont construit les États-Unis d'Amérique. Bango ba comme na gloire makasi et il faut pouvoir diriger longwa moni mais po yana nous na ba homme de couleur na moindo et tellement moindo za na renaissance za nous mwana il faut passer temps à cola atteindre maturité spirituelle moni mais azana nous na temps d'enfance ils ont permettre yete et de balobaka papa atiki bomengo atiki 14 et mwana ya mkolo 14 wana ana mwana et mkolo mosu kaza pembeni akokamba ye jusqu'à ce que mwana na kozwa maturité akoli et ndazwi nyonso na maboko akambi ndenge moyindo azali ana mwana mki yango mona ba dirigeant na biso tango na tango bakimaka na ba pays mususu na ba continent mususu mingi Europe na zile ba kima bazwa solution pote mwana mki azwa solution na ye moko te faut bazwa solution basukola ye banike minyo balatisa ye baliesa ye ana état d'enfance za mwana moni e moyindo il faut akola il faut amikolisa na lombango pourtant eza compter na loposo pembe ta eza compter po na ye e nyonso ezoleka na mokili so constater malamu botamuto kai na mutombo gwa nyimbo lomande o mona ba phénomène naturel eza ko cesser te ko paraître na likolo ba signe eza ko lakisama et que pouvoir ezolonga quelque part yelo mwana bana moko et pour eyana na côte asiatique et ko le kapé na Chine et mais bango ba kozwa tante oyo Europe azui o mundela azui ba mate ba Afrique déjà aza ya kolamuka bien que un bon nombre ya bat bazana nous endormi mais kati na bango ba yike pe to ya kolamuka et ba émission oyo ba live oyo makamoto sala ezalaka te na le passé et ba bilenge ba ye et na kombo ya Jésus na kombo ya Mohamed na kombo ya Bouddha na kombo nzamba payate na kombo ya mfumu kimbangu vuluza bandombe toza kotelema pe kosakola sango oyo ata mutu moko ta ko contredire na ba débat na ba preuve bazate ba faut ba rejoindre biso pamba teza bosembo ya mfumu kimbangu moni te loposo pembe endeko o alobeli fin du monde te alobi bongo leur jour est compté moni e ba pona mukonza mboka oyo azarte o asalaka ingete yangwana balingela ki asalaka bongo il s'en fout de tout il voit que le posonné mboka ne liboso yangwana ezalaka devise na bango ya bimission kana poisa moni e ni toto lo ba dinosaure babunga baganga ka vakine et lelo pe le poso pembe et akomata lisusu te il faut akita parce que azupeta histoire nini ezanga de clésanga apogée il faut akita eza loi de la nature ezanga putute moni mais moni nazo continuer komona banka modèle azo continuer kobela ka bonzambe ya bapaya na bango ende passe ya moto moindo ya mwana yango komona ete e mokili ninge zo kende e bazo kima guerre ya perte d'homme entre les deux camps ba kosko na guerre moko intellectuelle la guerre moko biologique la guerre veut dire ya ba virus et toujours kende bongo et yo moto moindo ozana yo incapable ya ko inventer to ko sala maladie moko songolo et pour osala mo contre nani donc yo ozana tana yo ya ko tonga susu relation na mokila molimo na yo et pour ozwa ba milimo oyo e kozala capable ila taba mizoto ya bana na bini botama po etombola baindo soko tali na mokili y'Occident mukie baza maili
sauf na mundo même na mundele azo ko réfléchir comme un robot ndenge ba yebisa sala mali banda ya carré na été aza borné mais mingi moi mukia mayele wana bankatra bata mayele mingi siko na Afrique to mine ba Afrique to za mayele mingi koleka négligence sans ya organisation ezate ki bo moto ezate nde to perdre nyonso et il faut ozonga moto un être conscient ndenge ba ko encadrer ba valeur o tata mokeli azotindela omoni donc toza na devoir sacré et ya ko sala musala oyo et ya ko yeba lenge kani ba koko ba biso bakambaki mokili et bakambaki mokili na politique ni na religion ni na science ni et ce qui ozo di ozako ignorer yango ozaka na singa na kingo et ozaka ka aveugle et puis ozomona mokili lenge ba selo lerti na loposo mosusu alors il faut ça lerti indépendamment lenge tata mokili lenge lerti salama donc élément na outil ingeta ezako laksa kaka ki fin du temps d'une race eza fin du monde ya plénitude te loposo mpembe akomi na suka akomi na déclin na ye ari na histoire na bini amati et eloko nyonso oyo emataka même libango bwaki akomata na bokasi na puissance yo bwakeli esuka na osani akokita akomi na temps kita yango mona la phénomène nyonso esalama parce que eza facilité elungi pane kende eza etumba ya kobendelo ya kodétacher eloko mo quelque part ou tiango quelque part eza kilo et pouvoir diriger sa facilité eza kilo za mukumba za charge pour longo ekende et otika badega ya otosto mona badega musalama tebandi ya ndiko pesa ya mwana muta mutu ingeta tatangunza ndenge toza koloba numéro na biso kaka ndenge bomesana tokoyamba soso ba question bitunde kozanga te tatangunza pesi expression mingi tatangunza ndenge tolobaki lelo toza na mingi ya koloba mingi te kasi toza nde na baelema oyo eza kopesa pasi epi bato baza kotikala kaka na kese balobi bongo na esika ya bakristianize ndenge bomesana bobengaka bango tomoni paster mosusu awa mebwaki na mai lokola ngulu na potopoto aza koloba aza kobelela Yesu aya kosunga mokili aya parce que passe ye na mokili bongo bino bangunza tatangunza tomoni bino kobeta losambo te tozomona kaka koloba kaka soki ndenge nini kasi nayebi te bino bokosala lecture nini parce que toza na belema nyonso wana tokobanda koloba te mpona koloba kaka kasi tokotiela bino belema na mpo boyeba makambo yango eza boni nde bongo naza kosenga tolanda lisusu
ingeta bandeko eza susu commentaire biso tokosala te parce que tous tomoni yango biso nyonso tata Ngunza na lecture oyo touti komona mamu Yesu balali na mabele pasi baza kolela yawe ayoka mawa Yesu aya kosunga mokili komi na suka pasi vraiment ayokela bana na ye mawa pongo bino batata Ngunza eza boni epa na bino tomoni ata losambo moko te matondo mbota mutu kaina mutombo kwa nyimbo lomande ingeta tulandi bele mabiso nyonso ndeko pasteur ndeko évangéliste ingeta azosala losambo na potopoto kobaluka kokota na potopoto et soki eza vraiment bongo et pona nina kozwa caméra ba filmer babi losambo ezali masolo papa na mwana et ressemble à chambre no koti osambeli et okolinga bato nyonso mokili bayeba losambo osala mpona nini wana eza vedi mpona kotire attention bato nyonso bamona kiyoni mosambeli moni ezali ya na bafusitili ya na kati moni donc soki tokosala losambo tokoya na media te mpo tosala losambo tokosala losambo lingi losambo esengela kosala losambo donc nanu atosi na baprincipe ya losambo nanu te même selon bible yango moko et mais aza kobenga pasteur ceux qui évangéliste donc eza pasi kotala nanu asali losambo mpona coronavirus covid-19 eza na mpasi kosala losambo mpona yango azosenga ete nzambe abikisa mokili yawe abikisa mokili na maladi oyo ekomi et eza lokola l'autre fois basalaki lecture bango bandeko wana basalaki lecture wana ya koloba ete sida eza pe bo maladi oyo nzambe asalaki babenga na sida bazongisa boye donc nzoka nde ezali na bato mobimba bapersone mobimba oyo bango ebazwi mosala na baintérêt égoïsme na bango et baza koinvente bavirus baza kosala bavirus na balaboratoire na bango et mpona extermination ya loposo moko kaka oyo eza loposo moyindo et élément na bandi ezali me kozala kokoso tozongisa totia elema yango et Peter Botha na Afrique du Sud na époque ya apartheid moni et scientifique babi koboma bato masasi kobeta eza koéveiller tension mondiale et toboma bango silencieusement et bakotaki na fabrication ya virus moni ya kosala virus ya kointroduire koboma bato arme moko vedi sophistiqué biologique donc badétruire bandeko na biso bayini na Afrique du Sud et lelo awa biso tokufa mingi na Ebola bamaladi nyonso oyo basalaka eya kaka koinjecte na Afrique esikoyo osala losambo par rapport ya nini esoki ezalaki tata mokili nzambe alingi bango babetama mpe oloni yango yokobuka epuis azosala losambo na kombo ya nani na kombo nini na kombo ya Jésus na kombo ya Yawe nzoka Yawe nzambe ya loposo pembe Yawe aza être suprême ya loposo pembe et oyo bana na ye baye ko christianiser biso et baye koteka biso lokola koni la traître négrière ozwi baptême par le na komba Jésus oke na bato okei toloba soki christianisme eyaki te banyora américain balingi baya te soki mondele ayaki te na Afrique et mbeba haïtien baza te et soki colonisation eyaki te mpe bajamaïcain baza te donc toza fruit moni par défaut ya libaku oyo bango bayaki basorganize mpona destruction na biso baafricaine et yo oza pasteur oza kocontinue œuvre ya colonisation œuvre ya colon moni donc oza komérite te mais bapeso une minute ya bomoi mpo ozodétruire plus koleka kiye moko mongunia mpo omoni réalité moko ezalaka bandeko bapaster eza lokola magabe na bango muta mutu eza magabe na bango oyo bazwa koinvise kaka financement to a Congo to Afrique ya na pauvreté elenge osala losambo ya boye
est-ce que y a une source ya maladie wana o identifier wana na Wuhan ipayi na province ya Chine wana ipayi bango et ba laboratoire makasi ezali et basali virus na bango et ba français na ba chinois ndenge bango ba média bazoloba et tout baka loposo pembe webi bakozala ini pour la discussion ya Afrique toi les mamans awa balingi Afrique sans les Africains c'est que evel et si ko yo za ignorant ozo yeba noter que nini esa makomba parce que mabele na yo eza na nkite ya koleka oza na richesse oyo mokili mobimba bana posa nango mais bamona ki Afrique oza wana oza ko ambete veut dire occuper territoire wana mais oza ko produire te o esengeli yo sala et ozo kima ko senga lisumi na bango nzo bango bazo zwango illégal parce que pour bazo zwango na toute liberté il faut yo olongwa wana il faut alongolo wana bango bazo zwango tu ba olongolo na moyenne ingeta moni ende pasi la ituka ndeko nyebi kombo pe ndeko te ndeko asali audio bongo to asali les mona tukabatika onde pesaka kanda ya nzambe ikanda nzamba bakoko ezalaka pasi moni ndeko mo ayaka nyebi ke ba christianiser ba mona kala kwa libako ne mo pa yaka sofo le Congo ndeko mo ayaka sofo le Congo na komba christianisme lelo azapi akanga mnoka fanda moni ele yo zoya et oyo ezali filmu ya tata mokili ya nzambe et abeta pena no bato obaba mona pena ndenge pasi ezalaka et yo siko ozwa kosala losambo susu na nzambe wana abikisa ba et soki ezwi mambo moko ya famille ezali pasi matondo tata Ngunza ezopesa pasi ya solo kasi oti koloba elema oyo toza na ngwawa tokolakisa bino ba téléspectateurs mpona kokoba na émission na biso tolobaki tokoloba mingi te lelo kasi baelema toza nango eza ebele boza kotala mbala na mbala naza koselektione kasi naza kopesa bino elema mosusu oyo baza kolakisa ke mundele alingi Afrique mais sans les Africains donc elema wana tata Ngunza asa akotisaki déjà mo introduction tosili komona yango mais nazopesa bino kaka bola. C'est concernant le vaccin soi-disant contre le coronavirus qu'ils auraient trouvé. Donc chose étrange, c'est un vaccin soi-disant qui soigne le paludisme qui pourrait soigner le coronavirus. Donc quelles sont les populations concernées par le paludisme? Ce sont forcément les personnes qui vivent dans les pays tropicaux, là où il y a des moustiques, donc notamment l'Afrique. Alors c'est très étrange ce qui se passe actuellement parce que les pays occidentaux ne font rien pour guérir les Africains contre le paludisme et la malaria. Ils ne font jamais rien. Et là, comme sorti d'un chapeau magique, ils sortent des millions de doses d'un vaccin qui vient de sortir, la Illico Presto. Et pour soi-disant soigner le coronavirus. Alors déjà, première question, pourquoi les pays africains n'ont-ils pas fermé leurs frontières quand ils ont su qu'il y avait une épidémie mondiale? Deuxième question, pourquoi les autorités africaines n'ont-elles pas donné des consignes minimales à la population pour dire comment se comporter face à cette pandémie? Pourquoi n'ont-ils pas prévenu les médecins de comment se comporter face à cette pandémie? Pourquoi ne donnent-ils aucune consigne à leur population? Pourquoi ne ferment-ils aucune frontière? Pourquoi laissent-ils entrer les malades? À la solde de qui sont-ils? Et maintenant, sorti du chapeau magique, c'est Sanofi qui veut offrir des millions de doses d'un antipaludique qui soignerait le coronavirus. Une autre boîte Teva. Qui veut offrir eux aux États-Unis aussi des millions de doses qui vont servir pour la population noire en Afrique. C'est quand même extraordinaire, des pays occidentaux qui ne font rien, jamais gratuitement, et qui veulent faire cadeau aux Africains subitement d'un vaccin contre le paludisme. Alors qu'ils ne le font pas pour leur population à eux. Non, c'est tout de suite pour le pays Afrique. Ils parlent de la chloroquinine. Moi, depuis que je suis enfant, j'entends que le chlore est un poison.
Alors je comprends même pas qu'on puisse mettre du chlore. Et tous ces produits chlorés, ça nettoie certainement, mais c'est un poison pour le corps. Enfin, les Africains, il y a une campagne de vaccination qui se fait maintenant dans vos pays. Il y a déjà eu 3 pays où ça s'est fait, comme l'Afrique, pays cobaye, dont les pays sont des cobayes. Donc il y avait le Kenya, le Malawi et le Ghana. Et maintenant, ça va être étendu aux autres. Ces vaccins, c'est pas un vaccin. En tout cas, ils vont pas mettre que le vaccin dans la piqûre. Ça, vous pouvez en être sûr. Les Occidentaux ne font jamais rien pour rien. Je parle pas des Blancs qui habitent les pays. Je parle des gouvernements. Je parle au-dessus d'eux, ceux qui dirigent tout ça. C'est pas des enfants de cœur. Ils vont pas vous faire de cadeaux comme ça. Ils veulent l'Afrique. Mais ils veulent l'Afrique sans les Africains. Donc... Matondo. Na bandi, les éléments moko ça passe. Ils veulent l'Afrique mais sans les Africains. Donc les éléments moko to ça les sous commentaire té motu n'est pas na yota tangunza, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Matondo en tout cas, et vous allez passer il faut aller. Il y a un but de bien envoûtement qui nous koloka pour makambo sur la montée. Et depuis quand on est la langue africaine, et des lelo akoya kolinga. Te il faut nanu et toi et beloko moko ete bolingo eza naturel. Il faut nanu tomi o yo moko milinga nanu et l'air olingi et olinga oaza na lolenge na yo semblance non semblable na yo. Lenge biso et tolinga nanu na biso ba indo tolingani to komi ini et puis to exporter bolingo na loposo mosusu. Eza principe tata mokili. Et okokite kotika bana nonzala et pour eux qui ne connaissent pas bana mususu c'est que oza na bolingo te même nzambo après ce tort. Donc africain moto moindo yeba ete molimo mtekambaka musuni et musuni aza komi kambama na belema nyonso oyo ya nzoto bapesi. Donc ceux qui oza na absence ya molimo ya nzamba bakoko et c'est le moment ya kolukamo na mateya ya kiboyindo na biso na culture na biso na tradition na biso et to poser na ba valeur na biso ancestral wat o kiboyindo ezali pamba te premier élément le ba ki lobby bolinga te et mokili etambusama na bayindo et on diriger mokili na identité ni occidentale te il faut diriger mokili na identité na po mode de vie na biso o ba koko batikela biso et yango zaki mokili ya malonga oyo bakambaki nango oyo ezaki volonté tata mokili alingaki bongo tokamba mabongo bainventaki naturellement et bobosana te historien baloba la technologie occidentale n'est que la destruction de l'humanité. Il a appelé sur kisi mais kisi n'est ezaka poison. Il y a une base chimique et poison. Donc on met le côté biki côté aussi pèse maladie. On met le côté assis passe côté plus sous passe et côté biki si côté abomi et kendaka bongo et produit chlore et ça poison. Yangana ba osala kaka ba association ba produit et depuis quand n'habité depuis quand vraiment mundela ko laksa moyinde bolingo soki ya bolinga yo ekozala lokola mutu na mbwa mutu na nyama alors mundela zo considérer ye aza mutu et yo zeboelo za nyama moni ndenge ya osala te akopesa mbwa bolingo pour a dominer malonga et pour asala apoza esalelo na ye et souvent déjà mbwa aya apesa mutu kombo isala makate kaka mutu apesa mbwa kombo ya mutu ingeta et siko bayindo nini o mundele nini azwa kombo ya moyindo kaka l'africain bayindo bazwa kombo ya mindele donc ça mbwa siko il faut tolongwa ba biloko na ba kobati na ba tolongwa et po tolongwa bokasi wana ezana liyambo ni tenya molimo. Il faut ba dirigeant na biso ba chef na biso ba nkumu ba yeba religion africaine ezawana pona ko pesa bango bokasi ni tenya molimo ingeta et ceux bazo ignorer ba kenkana ba loge ba paya et ceux kaka bandeko ba pasteur oyo moni telo ba mingi bandeko ba pasteur ba lokola ba chien de chasse auto bien que mutu aza lokola mundeli considérer mutu lokola mundeli ndenge bango mo ba bizwaka et biso za lokola ba nyama na bango to pesa mata bongo ba mbwa ba lokola ba pasteur wana
bazo balukana se nyonso po bazuye pembeni ya mutu et azosa lokola modèle fois te na français ben interpréter bien que modèle azar n'était batu balukana bango français puis ça la impression costume cravate bazo mekola mode occidental po na ye mode malonga yango wana izoka ke na photocopie moni akena artificiel eza yeti moni donc esa nini ete bake chasse na mutu ska mutu asuki na chasse ingeta akotina mbwa okene koluka bachimbiriki koluka banyama epai o mutu akokoma te ya kokanga koyako yela yango mpena mutu leba okena ndako mutu akolia kosepela kolamba akozwa bamete apesi yango ozomona eza textuellement bandeko bapaster bazosala losambo ya intimidation tout ça ya prétention ya kolasa mokili kindesi ndenge bango bana société et bango wana bato bazosala lelo oyo mundele physiquement alokola atiki lokola aseloigné ye asuki na quelque part et bandeko bakocontinue lelo monaka fin du monde temps de la fête lelo komi na suka et par rapport ya kwa mokili komi na suka tout n'a pas question qui bile bato na question tembile comme na suka par rapport à nini nzambe kodétruire l'humanité par rapport osali nzambe nini est-ce que opesa biso élément moko o bayebi yango na émission tokolanda bayebisa biso mokili nini nzambe aboma même na bible même na livre même na histoire ni élément bayela biso élément moko to bakomela biso batinela biso élément moko to verset moko oyo nzambe aboma mokili humanité nzambe abomango biso topesa réponse ke nzambe aboma mokili nanu te wana tatangunza milemfu wana kopesa biso badebe ebele bakopesa yo exemple ya Sodome et Gomorrhe bakopesa yo exemple ya Noé bakopesa yo exemple kilikili baboma mokili kasi tokokende mbala moko ingeta mpo namoni ozokotela paster po amesa naza kokotela te kasi nga nazwi déjà parce que nayebi ke totanga na bible nzambe abomaka mokili na Sodome et Gomorrhe mbola ya 40 jours mpona kotanga kaka soki Sodome et Gomorrhe babomaki est ce que ezalaki humanité ezalaki mokili tobi mokili humanité ezalaki contre ndeti lelo centre nucléaire ya Fukushima ebetaki ezikaki veli bato na mai na mbisi akufi afaka ebele contre n'époque wana Abraham azalaki parce que l'autre azalaki mwana mkazi Abraham abombalaki na batravailleur bafanaka ye moko te na bato bazalaka bango bazalaki en vie kutu prépa neti na bible na Genèse on a plein masala intercession babikisa ndeko ne lot est-ce que nous vous souvenez eza contre mokili te papa mavivaki azalaki na bana nayebi te ndeko bible batanga ngo ndenge nayeba te toka na bible charge na émission benengeni aba mokili te lelo topesaka exemple ndakisa opesi ndakisa mosusu tozwi exemple ya Noé nzambe aba mokili te mpo Noé azalaki en vie soki mpe eza bongo ezalaka contre une partie neti lelo une partie eza détruit lokola Italie lelo ezalaki Chine azalaki pi touché orani wana ezalaki touché oye kote lelo États-Unis mpe babi ezokoprogresse koleka makasi koleka contre kaka mais humanité te ozongi si eselema si Noé ye mutu mokili kufaka me etikalaka humanité etikali grâce à Noé sikoyo akote banyama soki mbale mpo mokili epe existe mais leo so tokeka banyama mosusu baza na Afrique Europe baza te na Afrique baza te topeka exemple moko Noé akoti banyama mbale siko lion aliaki nini ya période wana 40 jours 40 nuits taba akolia nini boyi te balongola bango nzala baza balion différent bachangeaka nyama moko aza na ngola na mokili maza te babengaka palanka nega aza mbisi te ayaka mai aza mpe ndeke teki apumbwaka na bata Noé akotaka te donc aye kaka après Noé ke pour dire que bato mosusu bamizela na bango en vie bazaka na bango babeti histoire d'un peuple zama boma humanité te pa bomaka yango te tomoni histoire ni susu oyo okobeta oyo ki mokili kufaki te mokili humanité te lefto sembola kote wana malonga donc eza kaka kolakisa ete ignorance ya moto moyindi yango baza kodomine ye mutu moko aza na makota na mbongo na ye atomi ndako ekute bafortune ebana bawasakana basali bazongo na ndako babebisi ndako bakati bapape basali bazongo basikei nene
papa ye na ndako bakuti bosoto akobuka ndako akodetruire ndako atongeli bafokotina bata nyonso ya pasi to papa akosalani ingeta na bandi bozwi motu na ye anola mpo na yebegeta ata kobongisa kaka esika babebisi wana nsima nango bope tokozonga na ndako ingeta nde bongo toza kokende susu mingi te televizio eza ngonga bokomela biso bokomesano na Tata Ngunza TV tokoyanola bino lelo na bandi mituna eleke mwa mingi kasi toselektione kaka mwa baelema oyo bato baza na ngo bainquiétude kasi bolemba pe te kotindela biso baelema ya ebele ndenge pe tosalaki tokoselektione kaka ndenge toselektione oyo en tout cas Tata Ngunza ya kosukisa balandi mpo baza kolanda yo matondo bamilefu na oyo esali pasi na bafwa na bino twana ndenge takosalela ngo etotiaka kisi na pota kisi na bokono esala pasi kasi mpona bosembo eyebana moyindo yo milengela bongama pamba te ozozonga su mokonzi ya mokili okozonga ngo na connaissance nini na bonzambe nini na religion nini na science nini il faut omilengela il faut de ozonga na bankota na yo na balanga na yo il faut ozala naturel obimisa identité na yo yango bango bakokopie ebaki kodétruire kibomoto ya lomoto moyindo nde okomona ete tolobami bakoko basaka mabe bambaka bapa ingata po misa te so bakoko babebisaki eyo siko oza konzi nde bakoko wana okobongisa te koka ndimaki mundele andimi christianisme andimi islam andimi français andimi portugais andimi anglais andimi parce que yo oyimoni réalité ke bato babato confiance te babebisi bakoko na biso bateki bango enga na ye naza bakoko wana ya lelo na kontie kaka nzela oyo te zwa sikoyo mayele kibomoto nezonga yeba ete soki osala eloko te risque ezali ya mbota moto bapeuple ebunga borigène na Australie baextermina bango ya omona leloko bazofuta emili mwana lere esilikaka omwana bazamba kuna epelaka sa muta tiango alimete epeli banyama oyo bakufi kaka na zamba na 1 milliard banyama bakufi ebana problème na mboka oyo tofandi peuple apage inca peuple mérindien baextermina bango race noire oyo mabele ofandeli eya na nkita babalingi bazwa moni esika ofandi nkita ezali bomengo balinga yo oteli balongola makasi bazwa oyo ozo ignore moyindo ezala mayele yeba ete kozanga nokolamuka so olali mbala olia mosusu olali mpe libela elamuka yo aliboso kosala zongela bonzambe bakoko na biso basambelaka yango nde bonzambe bayako kokosaki yango bosatana nzoa bonzambe nde yango wana ebandeli ya nyonso yo mito bandaki mokili yeba ete fumuki mbango aza motindami ya tata oyo atinda mpo na yo moyindo partout ozali yebaka efumuki mbango aza na bomoi moto akufaka te molimo ne eza kobatela bayindo kino lelo pamba te bato bazo ignore coalition oyo basalaki wana mpo basala poison basala virus oyo ezalaki destiné en Afrique emili bakoko na yo etemi mpo esala confusion ezongela bango eboyebi yango tozo ignore réalité spirituelle ezo ignore yango il faut senga merci na fumuki mbango merci na bayaki mpavita merci na ya biso bazomokela molimo bazobundela biso pour le moto moindo abunga te na mokili et ce kaka volonté na bino bokenda na bilamba bapaya c'est aussi là déjà pa mate milimo wana eko désavantager biso ipesa avantage na bana bango et to luka milimo oya biso fumuki mbanga yaki na komba nzambi ya tata mpumo tudendo na komba nzakomba na komba mungu baba na kombo ya Congo na kombo ya banzambe nyonso akeke bakombo ni na batribu nyonso ayebanaki na kombo ni être suprême na biso yango fumuki mbanga ko taisa volonté na oyo lingi to lo mona bitambi na nzela bapaya tozonga nzela na biso boto moyindo kimoyindo na yo yango nde nature na yo yango nde botata mokili na yo yango nde oza nango comme don moko ine oyo mokili eko imiter mode de vie na biso tukabotika na kimia bandeko nyonso balandi biso bamboti na bayindo baso ekotanga bakombo ekozalaka kokoso po boza mingi bayindo matondo Tata Ngunza etikali epa na bino tozozela bino kaka na ndenge mitema eza kobabila mikolo oyo na fin du monde base banosaki bino kasi toza koyesa bino fin du monde wana eza te bomitungisa te po biyano ezali na oyo nyonso oza komitungisa
bato ya milimo bazali bao batele biso na etumba kati na molimo bozala na bobangi te kasi bozonga esika bakoko na biso babandaka esika oyo fumuki mbango amikabaki mbeka po lelo biso oyo toza courage na tata Ngunza tukokoya kolamusa bandeko na biso bayindo nde bongo tosengi na bino bozala malamu esika nyonso bozali milima bakoko ebatela bino matondo.